Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an s'abonner. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi à 19h30. Bonjour mes frères et sœurs, c'est bien moi votre sœur Isabelle. Naël ici sur le bosso nabino pour répondre na mituna au papa nabiso Carlos Atunibiso. Notre papa ya réflexion tolinga kao mingi na ba contenu ya kitoko pe na mituna eh bien. Merci papa. Mais avant na banda na kota na sujet na ngai na ye vraiment kopesa mes condoléances na libota ya réflexion oyo perdre papa ya maman na biso love asili ya kotika biso donc mes condoléances maman love ezali papa na biso nyonso to perdre vraiment un bon papa belle que Dieu lui reçoit. Mes condoléances na ba frère na biso oyo batikali de partout bazali. Voilà. Zambalola asunga biso akasebisa makasi Sir Love toza musika nanzoto on est près du cœur. Que Dieu te fasse du bien, que te donne la tranquillité, la paix, courage en plus. Voilà. Papa nabiso Carlos mbote na yo papa Lumière Kambulu mbote na bino libota team réflexion mbote na bino ba de cœur ba de moi-même ba de dedans. On a abonné na bisombo te na bino ebele. Pour moi, je réfléchis au Kenango toujours to continuer. Malgré na ba vacances de partout, mais to kumbaka toujours réflexion et longo na biso. Ya. Papa na biso mutuno tuni eza bien. Est-ce que na ko bandela mutuno ya papa te sobo kitibo mona mutuno ya papa. Est-ce que ndeko wana oyo ayena Afrique ba betele li solo que belle sœur naye a salaki mo boulot dans l'absence de petit frère naye. Est-ce qu'il a bomba secret ou bien a sa petit frère naye? Papa, omoni er moko to polimbisi. Er moko to solo laka na bande ko na biso. Ndeko na koko bomba te fo yebisa ndeko na ye exacte ka ye ko panza libala ya ndeko na ye te aye ko yebisa ye oyo ba yebisi quitte frère na ye de prendre ou à laisser. Ezali décision maintenant ya ndeko oyo akozwa likambo wana. Ezali problème parce que ya ndeko oba memeli nouvelle moi sinayo asalaki basalaki. Ils ont dépendre de maintenant à décider. Mais frère Oyaoutaki en Afrique, effectivement, il fallait qu'à expliquer de konaye. Pour ceux qui m'a bé ayé, aye ba keba yebisa kingai. Ok? Donc, ayo comme on a mutu mususu te, tandis que de konaye aye ba kia bombeli. Ça la kamala mute. Donc, pour nangai ndeko wana fa yebisa frère na ye ezala malamu mingi biso papa na biso banda koloba soki abimi ou bien soki yo bimi ozongi omona ye afandi pembeni na yo alobi na yo mama tamaka mwa beto likonzo
ya mwana mokongo sikoyo soki asali acte wana se toyebaki papa alingi nayebisa ye place na uti obeteli papa mo mpe na uti ye mpe soki abibaki ayanda osala biso bongo kasi ti ka frère pa auti Europe aki Afrique auti Afrique azongi na Europe faut tobeta likonzo faut tamaka kubomba maka te yebisa biso wana nazoloba na se bo comprendre nga bandeko so botali place nazali bo comprendre que naza toujours na vacances na changer esika donc toza ebele nazanga moko te toza pana ba touriste ebele eza tongo fona tika baninga bazwa kimia na bango ya ona oloba na se on a tukutani à la prochaine au revoir.